jour bandeko place tout bokolanda ndeko na bino Isaac Kuku napesi bino bambote ebele ba oyo bacélébraka ba Noël joyeux fête ya Noël elekela bino malamu mais biso tozofete te mpona toza nanu mboka na biso eza na bitumba tobaki fete eza te il faut mpenza keno tobunda tobengana barwandais na mboka na biso. Alors lelo soki na ye donc ezali mpona kopesa message bandeko nanga bana kini le 31 oyo bobimebele tobengana barwandais c'est ça bit na biso nakoloba eloko moko bandeko nanga kaka minorité nde eliberaka mboka kobanda na bible soki otali Moïse ntango azokende na Kana na bana Israël bakotaka kaka 2 personnes ezalaka Josué na Caleb. Soki otali Gédéon ntango akokende mpona bitumba il fallait que nous nzambe asala nini ayungula bato alongola bato mosusu. Alors na bitumba na biso nde tozobima baoyo baolemba baokita bakei mais biso tokokontinue mpona nzambe abandaka place vérité ezali place lokuta eza te. nalandi bato bazoloba babiki no tolandi baponore tolandi honore Ngbanda asali discours asali éclaircissement ya discours na ye en tout cas bobobo frère na ngai bandeko na nga oyo tolobaka toza barésistant congolais. Est-ce que na tuni na Congo bato ya mayele bazali? Pourquoi congolais azaka na mémoire mukuse? Lelo bozo finganga batebele bafinga babi oza illettré oza zoba na kulutu nanga ona respectaka makasi le roi ya Jovin fatelema afinganga na publication moko na landi ya Jovin pena le binanga finga me ba paranga ya Jovin kulutu na botama na bien éduqué papa na ngai so boyebi ete boluka papa Kabaidi wa Kabaidi aza na poto botu na ye Kuku Isaac aza mwana ya vie Aïté Mombilo eyala tuna papa Kabaidi wa Kabaidi wazaka ancien gouverneur ya Congo bana ya Aïté oya mapasa wana Kuku Isaac aoyebisa yo baéducation biso tozwi natangi na baekole oyo msusu yo tangi yango te ya Jovin limbisanga mpo na loba natangi na bandi gardien na ngai na école Malula na limité école Malula na longwe na école primaire na Téné de la Gare natangi na bana balita bembo bana ya ba tabule tomona bango nde baoya kozwa bana na bango ntango tozobima bachiki père na biso seli wana azotambola na vewe
oyo luambo sewa na zoyemba na kosomba na nga vewe komande na azda biso tozovanda na balabala retour azda na coin ya tabora père na biso otambola na vewe makambo na oloba bana barumbu bayebi vie aite bien mais mpona napesa oka référence ya moke napesi yo papa kabaidi wa kabaidi kombo na ngai eza aite elebe mai ekonzo donc naza ndoi ya elebe mai ekonzo azalaka ancien ambassadeur ya Congo si je crois pas na Égypte ou bien na sin Égypte camarade ya tata nanga biso tout na famille oyo alandi nga komone aite kande nzabula te azalaki ndoi ya kande papa kande petit nanga aza na France aza ndoi ya aite kabaidi wa kabaidi kende kutuna papa kabaidi tokoli na ndako ya papa kabaidi totangi bekole ya bien ya Jovin mais lelo soko moni ke non okomofinga nga voyou mpona Congo makamba Congo ezosenga tozala bavoyou. Pourquoi? Toza na faire na un délinquant comme Kanambe. Affaire toza na Kanambe azali voyou aza bandi yango moni ke non tolobaka makambo na biso na lingala tokomaka ngo na lingala mpona peuple oyo batangi mingi te bayoka na ke école secondaire na ngai na Brazzaville premier siou na kango na Brazzaville na leye gaboka na wenze na leye gaboka tuna bakongolais ya Brazzaville leye gaboka eza na wenze ozosala lokolo ozokende na nini na palais présidentiel oyo ezalaki ya Maria Ngwabi président Maria Ngwabi na se kuna kotarai bato oyo bayibi toza kolata pantalon ya kaki so na bosani te na chemise ya bleu ou bien bleu likolo kaki mais nayebi ke kaki na bleu donc natangi bino bobenga nga badeleka napesi bino baitinéraire ya bebekole na nga awa place na bandi nazalaka na baresponsabilité ya babulo ya minene nanu natikala kozala mongamba na bulo nga asalaka te nalobaka portugais nakomaka portugais nalobaka français nakomaka français nalobaka anglais nakomaka anglais natangaka anglais nakomaka anglais nalobaka anglais natangaka portugais nakomaka portugais nalobaka portugais natangaka français nalobaka français nalobaka nakomaka français mais problème nango eza so tokomaka lingala mpona Congo tozobunda bakongolais baza batamangala nanu namona sud-africain te azoswana na ndeko ne congolais ayebisi ekoma français ou bien loba anglais baswanaka na monoko na bango ezaka nous les congolais toza bacomplexé eza comme ke bova na France bozoloba français bolingi biso tout toloba français nous français ezosala te ke no bozala mayele c'est pour cela monde nalobi na Congo sur 100% ya baintellectuel toa na 10% oyo baza bavrai bato mayele discours ya Vingwanda eza pongi ya bamorne nalobaki yango boyoka pongi ya bamorne sadi kwa Vingwanda aza na plan B ya discours nete plan B moko na bango waza so na CRNC tosololaki abisinga plan B na bango eza akozong soki ba opposant baboyi akozongela peuple koyebisa peuple ke non ba opposant baboyi ke natandelaki bango maboko ba opposant baboyi alors toza bazoba te ba discours oyo eleki bane passé ovi wana alobaki na kolibere Congo ngai moko na kolibere Congo tokozongisela ngo bino bagene pourquoi nanu te ke no tosaute nanu na baopposant ke résistance bobanda nanu kokangama réponse nanga natunaki mutu ya moko na bango na CRNC pourquoi nanu boluki bokangisa résistance oyo ese katani te
ba leader et opinion bazawana ba Martin Sali ba Barbès Masombo ba Rimoke ba docteur Alongo ba nani ba Boketu premier ba eso bon viewana aluka azongisa komba eza makasi mutu wana lobi nanga ezali pasi pona komba ezonga lisusu bomoko pourquoi biso nde toza ba leader oyo tozali komobiliser. Vous comprenez? Alors, c'est pour cela que je cette proposition pour na bangonde balkanisi bazana monopole ya mobilisation ya ni yango mo biso tolobi ke bisopi bisopi ba énorme pour bozo finga énorme bisopi tozana énorme tozana monopole ya ko mobiliser tolobi proposition wana elekate parce que sobo opposant ba boyi viengwanda lobi akozonge la peuple na janvier ko expliquer bango natandaki maboko bato wana ba boyi mais viengwanda bosani aibisa biso azaki na minduki abosani aibisa biso azana 5e colonne abosani aibisa biso ke no ko libérer Congo alobaka ta ko libérer Congo na opposant abosani te aloba na biso aibi place kanamba lalaka balekisa bambwa na bango ba bombe sota banini boboka na mbaolenga bamakambo kwa nyonso tu wana via na lobaki lelo abosani akomi kosenga bato ye afingi pendant 16 ans que baya basanga na po ba libérer Congo siko boye bisanga bandeko na ngai nani aza faible na bato wana na mutu oyo nani aza faible à part ça na pesi kaka lelo to wana décembre banda kanambe asalaki glissement ti lelo résistance soi-disant tout ça ba résistant oui nanga na kati action nini tosi tosali parce que Eliezer Tambwe afingaka ayaka na zongaka Daniel Sampu aye afingi bino na terrain abima na samba toucher ye nani soki journaliste mususu wana ayaka zongaka ba opposant bayaka bazongaka mais biso ba résistant na to koma na Kisasa te so to komi beko bakangyo yebisanga banani bazali ba yanki c'est pas opposant nande baza ba yanki pour bango bakenda bayaka mais biso to kendaka te bango ba oyamba bango na mindele mais biso ata mokonzi na biso a résistant ata mondele moko na yamba ete to mona kasalaki interview na radio moko soki télévision moko awa mais après on a tout quand même comme télévision et le baki sur radio et le baki vous comprenez alors est-ce que tout coup jamais le titre le baki il faut tout vendre tout raisonner tout coup le baki qui non makambuya ba opposant ba ya awa après vu on a besoin en janvier pour na boye sa peuple ko opposant ba boyi et que ça la nini d'où il fallait tout le canaba action parce que makambo yo papa honoré nganda zoluba et que soit biso lisusu année 2018 et loko moko isala maté parce que année 2017 ti lelo résistance article ko sala action moko te banda 2006 ti lelo banda mon papa honoré nganda fanda na mutu ya père à résistance ti lelo papa honoré nganda nani abangisa kanambe te nano asala eloko moko te kino ebangisa ba opposant na Congo eningisa bango elakisa bango ki non résistance faisait exister résistance comme eloko ba comme osakana nango ko manquer yango vis-à-vis siko to vanda lokwa biso ba kukubu to vanda to loba te pona nini naza eloko te naza bouriki naza illettré donc na ko loba te na présence papa no nganda to continue église kaka ce qui passer à lobby amen atako to l'église ba tibijoso moko tu na la question nana na question nana moni mabe na message vous comprenez isaka biso ba congolais to kota l'église passer à lobby alléluia to lobby amen amen abimi mais bible lobby ba peuple ya béré bazaki soko lobby likam batali na bible soko ezate ba otelemela ngala peuple ya béré na ko telemela makambo oyo il y a ceux qui cette proposition tina dernier souffle papa honoré nganda ko leka ako expliquer ngo na ba forme tout alingo ko expliquer ngo ako latisa ngo bilamba na ndenge tout mais nga na ebisi papa honoré nganda face to face
papa Honoré Ngbanda oyo ozosala eza pongi ya bamorne ozosala même boulot na Papi Tamba osala même boulot na Atundu osala même boulot na la mère Mende osala même boulot na mokolo wa Pombo osala même boulot na makolo kotambola bosalelaka barwande na oloba nona misu polele boye face to face parce que rien ekoya na nzela nga eloko te mutu moko te akotelema aloba nasenga ye mbongo nga mutu moko te nasali tout awa na pareko na frais propre ya nga moko ozomoma mais toye kotala te non eloko ezala ye te toujours ezalaki kaka mafinga toujours ezalaki lokuta nde omoni na Longwe e na Longwe a pleine poste ozomoma na poste oyo batia nga na Longwe ozonanda po nini ezalaka nomination na révocation na pareko mais action ezalaka te et bon mutu abongo tanga okoma président ezala koma ozokomprendre bandeko nanga nazali radical na makambo ya komba bon nalandi président ndala azali David oyo nzambe aponi ye na kati ya zamba mpona mambo ya Kongo ya je veux lobi un jour na kofinga ou bien un jour na finga déjà ndala na finga na président ndala te bino tout boyebi ba vidéo nanga na finga pe mutu te na loba ande vérité na finga pe boketu te na loba na boketu vérité oyo ya yi parce que boketu nda finga biso ndenga na réplique cause à faiblesse na ngate ya Jovin olobi nazalaki na ngwanda kaka soki 3 mois ya ngoyo na ko mofinga ya Jovin oza mutu osala otangaka histoire obe olobaka makambo histoire ya Congo na ebite poste non na pareko eza nini ya Jovin na niveau na yo ayaya oko répondre ngate so nga na répondre oyo batu ba obenga nga nempoli mais yo batu ba olobaka non ya Jovin parce oza yaya yango na yo respecter makasi mais na niveau na yo ya Jovin oyebi histoire bien oyebi que non Mobutu azaka nsima Lumumba oyebi que non Tshisekedi azaki na nsima Mobutu oyebi que non la mère Mende azaka na nsima ya Tshisekedi oyebi Kabila Kanambi azaka na nsima Kabila le père okopona lelo toya na mboka biso tozali Julius Malema oyo abuki Zuma makolo azal aluba aikil Zuma mais moto abuki Zuma makolo lelo awa ezali les mêmes Julius Malema oyo atambola atelemisa Zuma mais lelo akwesi na parlement ya Jovin na ba parti politique nyonso tout ezalaka na Ligue des Jeunes. Ligue des Jeunes wana ezana ba intellectuel ezala na ba délégués na kati. Ba délégués nde basalaka mingi pour na parti na bango tombwana na Ligue des Jeunes. C'est pour cela moni ba biso ba kuku osoko ba tozala pe na kati wana ya ba parti pour na kusala musala. Olobi énorme tout ça musala énorme ezomona na te. Non. Zela énorme et ça la sortie officielle. De omona bato ba boya Honoré Ngbanda awa baza bango tout na kati eno baloba ba félicita idéologie batanga structure ya eno baloba eno isa parti politique isa idéologie ou bango balingi musale salama kwana to sali sortite c'est pour cela moni to tchana ba photo te mais musala ezosalama même na king même awa peuple oyo Honoré Ngbanda lobi akozongela pona yebisa ye mais peuple wana bayebi ke Honoré Ngbanda c'est terminateur babenga ye terminateur peuple ni balinga Honoré Ngbanda ata na Facebook nde bozana ba Facebook ya bo multiplier nde ba profile ya lokuta oyoka bino moko mutu moko azana 100 profile
mutu moko descend pour faire. On comprend? Il y a le couta. Boussa le roi apparaît quoi na batebele, apparaît quoi na batute. Hein? Apparaît quoi ça bino bino apoto. Hein? Ah ouais. Bana biso tozate. Boyo ka so apparaît quoi? Biso ne tozate ba apparaît quoi. Alors, bana ki message na ngeza ki ya mwana les 30 oyo, les 31 bana ki tozali banda tukutake kanambi tia ko. Message ezali moko ti les 31. Le lové honoré Mbanda lobi babosana na les 31 tout sangana. Le même jet à Salaka na décembre 2016 na opération à Mukamate. Batouaze le 19 babenga na Kabila yé aye koleka le 16 à lobi que Kabila lobi sur le 18 ou le 17 Kabila lobi que non bobi maté opération Mukamate ou bakozoya ba bomé a okotsa ba intimidation. Toujours bajéa kanambi. Et puis tu fais tu rebobiner ma kambutu. Bokende bozwa ba vidéo tout honoré ngwanda ou lo ba soute. Alors mon a combat to ba mité. Olingo linga oboyinga. Na kota combat mutu amemanga te. So mutu amemanga na combat abima aloba ke non na la mema mutu. Nde batu musutu yo kaka mutu abimi asale les vidéos albingam na mema na combat. Mutu boya lobi o ngam na mema na combat. Abima aloba ke ngala mema kutu na combat. Mutu esala. Bana maimbote ba bonne année mais biso tozo fêter ba joyeux Noël biso tozo fêter. Tozo fêter to na concentration akoyeba makamni ezoke na kini bana kini bobini belé. Nalandi ba message na bino na inbox botindi ba message bolobi na biso ke non enore kitakini enore ya na kini enore ya na kini tozo ya na kini toya to samsa na kini mais kanamba kende busa musala kanamba kende toya on comprend nalandi bato tout botindela na message na nini na inbox na ngai o pe bofingi ngai na inbox o bofingi nga pe na ba commentaire o pe bozo finga o pe bokumisi ou bien bo féliciter courage eza makambo ofinga te eza makambo féliciter te eza makambo yo ozo sala nini pona mboka nga la telemi na su ba risque ya kotelemela avion wana yo ozo sala nini pona mboka lobi ba action ezoya ozo comprendre mais mutu na mutu jouer rôle na yo pona komba ko nzamba sunga biso ba fêter les bien. Merci.